Lumière Kaboulo TV, Lumière Kaboulo TV, Lumière Kaboulo TV. Réflexion avec R9, Fabrice R9, Fabrice. Mobali Madeo, Balingaka, moi c'est l'Olanga Ninyango, Nengosa Salanga Yeleki Makasi, Kaboulo TV, yo, Lumière Kaboulo, réflexion. Réflexion, double CD Fantomas, Mayo. Il est là, il a toujours. Barbito s'abonne, chaîne les amoko. Ça c'est dit, Maboko, t'as un an à s'abonner. Bon, donc, mon yango, YouTube, aux Zawana, Moko Gaga, réflexion, trop bandé là, réflexion. Réflexion, lumière Kambolo, Yangwana, Balai qui est ça la biso bien. Tous en ciment pour. Et ça la G. Bongo. Toujours. Réflexion, Lumière Kambolo TV. Chaîne les amoko, vous s'abonner, vous avez décidé Lumière Kambolo TV. Bonjour, Nabiso Banso. Les alingan de Konabino, Nabengami na Kombo ya Kambulu. Na salaka na émission na chaîne télé Oye Bengami Réflexion. Chaque samedi na 19h30, vous écoutez Biso Kuna. Coucou la famille, j'espère que vous allez bien. Moi je vais bien par la grâce de Dieu. Toujours na kati ya réflexion na biso na ye ko répondre na mutuna oyo etuna maki epai ya mama na biso oyo aza mwasi ya libala na bana na ye ya mikolo na kati ya ndako. Question ya mama eza boye. Asala nini na makambo oyo ekomeli ye na kati ya ndako na ye ya libala. Mubali na ye oyo papa ya bana na ye abimi na mwana na ye moko oyo bango babota. Yango question na ye ezali asala nini na oyo ekomeli ye. Neti po na ngai fo aboya mubali wana. Po mubali wana azali mutema mabe. Epi mwana pe aza mwana mabe makasi. Po aza adulte. Donc papa na mwana baza ndenge moko. Donc mubali wana aza ndoki. Aza vraiment ndoki. Po likambo ya sali ezalaka te. Mebela basi o batoni na bango na mokili meye a préféré abima na mwana na ye et puis atie lisusu zemi. Donc tata wana vema mama na fo boya ye mais akoboya ye bongo te. Fo akende kotike pa l'état vema azwa en charge abeta e fimbu bien kande bibelobi fimbu ebongi na mukongo ya mwana ya zoba. Donc lokola yaza papa ya zoba l'état vraiment fo abeta ye fimbu pomba la simale mususu akoma mayele moya salango susu ezate. Donc mama wana aza na choix te fo akabwana na tata wana. Ciao. Mbote na bandeko nyonso oyo toza batali pe balandi ya réflexion nga love na lisusu na kati ya réflexion na biso ndenge ezala kaka comme habitude mpona korépondre motuna na ka oyo mama wana akosala nini. Donc eza situation moko donc oyo eza ma pasi eza pasi mingi po nazoyeba te biso bato soki tongi tokoma wapi na ba comportement ya boye. Papa mwana yo moko boti obando bima na ye chokoma pe na niveau ocha ezemi mwana pe ozoyeba bien que oyo aza papa na ngai oza pe na mama na yo na kati ya ndako mais andimi na ye abima na papa na ye mama na ye ayebi te. Donc eza likambo moko oyo eza vraiment passe na kati ya société na biso parce que
makambo ezosalama mingi donc eza mawa eza falia mais na situation oyo comme mama donc ezodépendre parce que mitema ya bato mpe ntango tolingaka mutu na mutu aza na fasion na ye oyo alingelaka molongani na ye mpe kotala malamu mwana yo moko memi 9 mwana libumu okosala nini okobwaka mwana wana ubie lolenge ni doki yo moko ozomona ke makanisi vraiment donc ozozwila yango solution te ozokoko doki na ezalanga moko tene na oreponde boyedo na omona nini te na koye koloba po eza likambo moko vraiment oyo eza vraiment pasi makasi na société na biso basituation tokoki ekutana nango na bacouple ya bato toza na bango mitema toyebani te komi mwana oyebi ko mama na ngai wana papa na ngai me ondimi likambo bongo esalama papa po yebi ke oyo aza mwana na nga moko na boti me nayebi te soki mitu ezalaka wapi mosusu ekoma ndetyo papa na simbi kisi na ye ezotinda ezala bongo donc na bamituna eza kaka ebele to na mutu mosusu mpe okoki kolongolisa mwana wana zemi soki eza ke na ndako ata na balabala na famille mutu mosusu ayebi yango te eza kaka lokola papa na yo moko mama na mwana yango okoki kolongolisa mwana wana zemi ovanda na mobali ovanda mpe na mwana ezala mbala suka mpe ya liboso esalama lisusu te me komi te toyeba mitema te mama koolongolisa mwana wana zemi bovandi bosololi likambo oyo esalama lisusu te toyebi te soki babandi osala yango ya kobombama ubie bakotika me mpo na ngai naotala wana aza mobali nanga wana aza mwana nga na boti lelo nakoki kolimbisa ka oyo lobi nayebi te soki yo papa nini mosusu okoki kosala me kozala mama na ndimi natikala na shock wana ta mosusu kobondela nakoya kozwa kimia bie soki bambula eleki nakozwa kimia ngai mpo na réflexion na ngai nakoprefere kokende kofunda mobali wana bakanga ye mpo oyo asali eza crime afaliar deja nakokende kofunda ye bakanga ye akota boloko nakotikala na mwana na ndako mwana bota nabokola mwana na nga parce que abotami na mobali na nga nabokola koko na nga parce que abotami na mwana na nga donc na réflexion na nga nakofunda papa wana akangama nakozwa charge ya mwana na ngai na ya koko na ngai na mwana na nga mpe parce que aza mwana mobali na nga yango nde eza réflexion na ngai tokutani mbala nsima